Bote na balandi nyonso ya tokomi wapi eza oabino epenge Fofana. Nous allons toujours présent na qui concerne la République démocratique du Congo. Place batonga bato esika nanga ezate, place bafinga bato esika nanga ezate, place oyo bato baza kolangwa, place ya ba feti esika nanga ezalaka te. Ezalaka bien ko fêter ceux qui mboka eza na kimia. Ezalaka aussi bien ko teka masanga. Comment na mituka ya masanga ezo tambola, pe bato bazo tonda na babar ceux qui mboka eza na kimia. Yango lelo tolali tolamuki na tuka présent na marche ya catholique oyo elobamaki keno paroisse na paroisse bako tambola a partir ya organisation na bango na longwe na esika na nga na fandaka na se retrouver na Ngaliema esika oyo tokumbani tokomi Delvaux esika oyo esengelaki ba paroisse ya Ngaliema Delvaux, Ipen, Mungafula, Bakutana, Peba Sala, Bokeseni, ya côté la Bible, toko senga offrande, ko expliquer eloko nini après kilt oyo bato ba marché. Le ko la télévision eza radio te. Neto bandi ko sala ba interview. Mutune ezalaki moko. Nini etindi bandimi ya catholique ba marché lelo. Totuni ba maman, totuni ba papa, totuni bilenge. Mais bon comment un peu présence ya bayi politique. Bon comment honorable Jean-Jacques Mambe, bon comment mon amboka Franck Diongo, bon comment secrétaire général à SID, service kitoko. Ba sangope ba tikala ki simate, tango to komi na Delvaux, to sangani, to kumbani na paroisse. Place au batangi memo na bango. Tango basilisi memo na bango, nde mwana na mwana abendani, nde place abe koko, oyo a remercier ba policier, a remercier ba roulage, a remercier ba toi sécurité, nde biso yon sa tozongi na bandako na biso. Biso, ba epenge Fofana, ba Monsulubaki, toyebi pasi ya komba. Po ezo kamusanga, oza ministre parce que mboka eza na kimia. Oza député parce que mboka eza na kimia. Mais soki bino nyonso bozo défendre terrain mboka, ndo se retrouver député, on se retrouver ministre, on se retrouver conseiller chef de l'État, on se retrouver peut-être gouverneur, et sengeli kozala présent na mambo etali mboka. Mais ça la pasi. Kishasa, bato bazo langwa, bazo sala ba fête, bazo soma mituka, bazo tonga ba chanter. Mais kwe moko ya Congo, et comme le kola slogan, M23, Rwanda, Uganda, Boye. Si c'est vrai, ils ont dérangé nous autres. Nini to sala, po marambo esila. Yango lelo, attaque pays laïque, ba catholique, ba telemi, epenge Fofana présent nde na kosenga bolanda image nazwi image ya mutu te nazwi video ya mutu te nga moko bokomona naza présent na kosenga na Monsulubaki tolanda image tobandaki wapi pe toke wapi to marché ndenge nini tolanda. Merci na balanignos ya tokomi wapi tolobaka toujours tozalaka présent pour na ekolo to se retrouver na Ngaliema awa nde to se retrouver na paroisse de Saint-Christophe là où ba chrétien bazwa pour marcher pour na qui concerne mabele eponi ekolo te eponi trinité eponi église te mais Penge Fofana alobaka botalaka taille na ngati qui concerne Moka toujours présent. Na banza keno mwana Moka héros vivant Franck Diongo parmi ba paroisse pe et marcha pour na sortie na ya makala ezalaki Saint-Christophe. C'est là où mwana Moka Franck Diongo et Penge Fofana toujours présent. Merci.
de passe à passe. Passer Malembe, Romona, Congo au Congolais. Dès le se veut sortir, l'église Nyoso, va battre les mains. On a ceux qui m'ont fait ça dans Kinyate, moi même un beau samedi les athées, moi au Teka les athées. La mot besoin mon a beaucoup Franck Dogo, les amis qui ont ma belle. Allez. Là, vous avez mon amour Francky Diongo Yewana. Héros vivant. Nous avons la bande de président parti à la fin du Cambou. Alors que la vie sont moi. Vraiment ma Congolais. Il faut que la vie soit jamais de vous partager. Avant que la vie soit pour la Bakwande. Et bien il faut ça les mater. Non à la violence. Marche à l'élo, les Congolais qui vont marcher ensemble à une place on a à la mentalisation parce que Petit Tshisekedi mwana ya mboka akamati lokano ya kokamata ekolo kodene kokotisa yango na communauté d'Afrique ya Est biso tolobi non ekotalisa mapolele ke projet ya bankanisation bandi deja kokokisa donc déjà communauté Afrique ya Est oyo balingaka biso te bakongole bazomikuna mpona nini tata mokonzi ya ekolo akamati ekolo ake kokotisa yango na communauté wana ya badongolomisi na théorie ya kao balobaka vous ne pouvez pas inviter la personne qui est à la base du chaos, il y a rien pour aider vous maîtriser le chaos. Ça n'a pas nulle part dans le monde. Donc, il y a un message pour les Congolais qui non à la balkanisation, pour se pointer déjà à l'horizon. Merci. ndenge ezali awa biso bakretien tozosambela mpona bato ya bandeko na biso oyo bazali na este oyo bazomona pasi antuka tosengi na président pache mekala kotela biso likambo oyo kota likambo oyo oyo oza mwana mboka komani oza mwana mboka na yo bazobotola yango mboka na yo bandeko bazokufa mboka na yo donk ezobeba papa sala makasi mpona likambo oyo bunda likambo oyo kota likambo oyo kotika teke opona boye te bunda likambo oyo po lokumu na yo honneur na yo papa na RDC emata ekende likolo
biso nyonso toza nsima no toza kosoutenir yo mais tokoki kolinga teke bandeko na biso bakufaka biso awa tozomela bakoi biso awa tozolia basoso me bandeko na biso na bana mikongo bazokima bazomona pasi en tout cas mon président que j'aime beaucoup pasi sala tout na likambo ya bana ya mboka solution emonana toboyi ke makila etangaka ntango nyonso ezali malamu te. Merci. La marche à l'élo, tomoni basango, bamamelo. Marche à l'élo, rôle dans vos amis. La marche à l'élo, ils allaient pour éviter la balkanisation à Congo. Parce que tomoni banguna ou bakote liso na mboka, balinga iba biso mabele na biso ya Congo. Yango ne totelemi biso soneti batu moko pour la koloba que non à la balkanisation. Tu n'es pas là. Rôle en marche à l'élo balobi boy. Soki mboka eza na kimia te église ekosambela te soki mboka eza na kimia te okosala transport te soki mboka eza na kimia te okotonga ndako ya étage te meme eselo meme ekayasi bakomema te yango lelo baeglise batelemi bandimi batelemi balobi non à la balkanisation lokola cible oyo amonani ki aza Kagame nde bazoyebisa Kagame ke non azala mayele asosola pour RDC eza eloko ya makasi ngai ataka mopanzi sango ntango bazolobela mboka na ngai esengeli nazala wana yango tozomarche tokokoma ntina destination nde esika oyo bakotanga memo na bango me toza na makoki ya kotalisa bido lolenge bakretien katholike yango toza koloba l'église de réveil oyo eyaki koreveye bato baza wapi Vamos marcher, toquei. nayi koyeba courage na détermination na moni na marche oyo eloko nini ezomotive yo mpona kokufa ya bandeko na biso na esila tozwa mabele détermination nini na marche oyo détermination ya biso ezali congolais nyonso aza na obligation ndenge constitution epesi biso na article 63 ya kodefendre intégrité nationale na biso nyonso yango tosangani lelo na cause moko ya koboya balkanisation ya République démocratique du Congo. Congolais nyonso ana obligation ya koboya balkanisation yango tosangani na mokolo lelo mpona kotalisa l'Occident silence na bango biso tokosepela nango te toboyi balkanisation ata eteni ya Congo ekokende te ni na Rwanda ni na Uganda ni na Kenya lelo unis par le destin la motivation ya devoir sacré Patrice Emery Lumumba tikela biso être un état souverain et indépendant yango omoni biso lelo ndeko Fofana toza motivé lolenge na église catholique abengisi marche oyo mpona kosoutenir ndeko Félix te mais mpona koboya nde balkanisation ensemble nde kosala Congo ezala mboka moko ya monene mpe ya makasi boyi yango nde tozali komarche na marche moko pacifique bayeba ete Congo ezali souverain un pays souverain oyo kodépendre na mutu te oyo tosengi na bandeko nyonso baeglise nyonso baya kokota na likambo etali ditunga mboka na biso République démocratique du Congo. merci na bato nyonso
tellement na ozana marche ya bakatolike ndenge toye na route matadi festival tokomi awa na meteo na triangle oza siko bato ya delvo nde sikoyo tokosela sikoyo batangela biso lebo eloko ezosalanga mpasi bamosusu bazomarche bamosusu bazosenga bambongo bamosusu bazosala batransport mpe eloko ekamutinga na komona jeunesse oyo eza venir alobi na résidence ya ministre ya finance batelemi libanda bakoyemba bakabela bango to mpe sukasuka bakozwa mbongo bakopesa bango so mboka oyo bakopesa bato misala to eza na bato oyo bakaza na mbongo baya koyembelaka bango eza mawa mais moi je parleelite ezalaka boye te ya kozwa pouvoir bato nyonso bazala équitable ya kozwa pouvoir ezala deux fois deux mesures te yango nayebi bino tono yango oyo toozela siko balitengo po tokumbana na terrain toyoka moandome na bango eza nini bozomona honorable Jacques Mamba Elia Lokunga tomoni pe secrétaire général ya ECD basimbani utali koto tomoni Mamelo tomoni mona mboka honorable Franck Diongo sali basimbani pona unité pona mboka posoki mboka eza na kimia te je pense que mutuma kote akotambola mutuma kote akomarche unité oyo ezosenga ekota partout ekende pona bato nyonso yango bomoni sali eloko tozosenga nde yango oyo naki concerne mboka eponaka couleur ya moto te eponaka mundele te eponaka moto mwindo te yango bozomona geste ya malamu lolenge bato basimbani moto aza na couleur na ye moto aza na couleur politique na ye naki concerne mboka otala ndenge bapapa na biso bayaya na biso bakoko na biso ndenge basimbani
yo moto ozolanda eloko ini ozozela soki otali omona mwana mboka honorable Jaja Kimamba, omona mwana mboka secrétaire général service kitoko professeur université, mais awa mpona etali ekolo nde bozomona unité oyo nde ezosenga ekende partout moyen batrahir biso ekozala te soki motu nyonso aza mpona ekolo. Maître, côté Missa Bangote. Monton, Pantuana. Papa, tomoni détermination. Nino il peut expliquer na bato ba na bilili. Bon, merci. Boko yo oyo mona eza yango te. Boko ya biso ba boko ba biso boko yo. Ele komi mboka e koma boye ba pide kuna biso na ete ba zo souffrir koleka. Ba biloko wa je lingi yango te. Monusco azonga. Biso to tikala na mboka na biso. Do lingi biso ba problème te na mboko yo. Pena tozo marché ko na kimia nyoso lelo na esabino ke penge Fofana garde du temple to uta na marché toza préparer na maramboyo ataka journaliste engagé qui concerne point na ngai esengeli ngana zala omona basango bango wana batoto marché na bango vers élection bango wana à chaque fois basango babimaka yayebi ke milinga ya pembe emataka toujours lelo eza mokolo ya eyenga yabo
botala ndenge tozomarche yo oza wapi yo oza wapi Epenge Fofana ngai eyo na kati ya marche otala mwana mokie aza na susi ya bandeko na ye na este aza na susi ya bandeko na ye bazokufa tokotika lisusu te Les images sont très importantes. Les images sont très stratégie en paiement.
Congo. Kagame atika mboka Congo. Kagame atika mboka Congo. Sa complaisance vis-à-vis des multinationales et les pays prédateurs de nos richesses naturelles qui cherchent la balkanisation de notre pays, à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, Belgique et autres. Nous dénonçons aussi les comportements de certaines organisations internationales telles que ONU, la MONUSCO, l'Union européenne, EAC et autres qui ne jouent pas franc jeu. Les affres de guerre dont sont victimes nos compatriotes de la partie est de notre pays nous obligent à leur lancer à cette calamité. Les sacrifices que consentent nos vaillants soldats de FARDC au front nous poussent à les encourager. Recommandation. Dit que l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ne sont pas négociables. Nous, fidèles de la diocèse de Kinshasa, recommandons ce qui suit. Que l'État congolais joue pleinement son rôle régalien, notamment par la restructuration en profondeur de nos services de sécurité. L'intensification du processus de retrait de la MONUSCO, de la FARC, de la RDC. L'intensification du processus de retrait de la MONUSCO, de la RDC. Le retrait de la RDC de l'organisation sous-régionale EAC. Non à la mutualisation des forces armées. La suspension de la participation de la RDC à la francophonie.
devant le Parlement de tous les accords internationaux avant toute signature par l'État. Conclusion. Prenons nos responsabilités en main pour défendre l'intégrité de notre territoire. Nous, peuple congolais, sommes prêts à consolider l'unité nationale pour que la RDC reste une et indivisible. Vous avez commerçante, vous avez le député national, vous avez la paix chrétienne, et c'est Mboka na weza na kimia. Na nyonso sala keza ko défendre Mboka. Marche à lelo ezanini. Marche à lelo ezali on a protestation ya makambo yo sa mana este ya. Bande ko na biso abasi bande ko na biso mibali te bana ba ko kufa. Ba vomi plus de 100 personnes à Kinshasa. To M23 balingi kotika bimbate et loko bazobunda ko ba yango te. Kagama ningi kotika mboko na kimia te. Yango moni ezosenga bomoko ezala. C'est-à-dire que tango monguna alingi ya bundisa bino même ceux qui bozali na la divergence mais pour la question on est aussi à soutenir l'institution notamment gouvernement, président de la République, FARDC na biso, il faut que tchabango maboko pour kozoma koki bazala pe na morale parce que ceux qui ba moni mission stotelemi place bango bazala na front pe bazala na courage wana bayebi ke bazana sima na ba. Donc tozana sima ba FARDC. On dit ko fana na Delvaux au boya okendema campagne to mon fleuri to gombe pour na peuple. Bato ba votayo à part catholique, ba église de réveil, ba linga kayo. Message ni nataka leader d'opinion. Pe mo kambia jeunesse, ba bazo kufa eza avenir à l'obeza ba mama. Nini oikolo bana ba église de réveil nyonso comme leader d'opinion. Tozaka la lisanga na ba ba kufa ki ba nyonso pe baza ba catholique. Bato ba musulman bazali, bato ba église de réveil bazali. Et vraiment ezali itali di kungomba. En tant que pays laïque, oikolo bani. En tout cas, il faut vraiment toucha mai donc toucha mai na vigno tozala vraiment na kobosa na makambo ya mike mike za kokabola biso makambo na biso ya mike ya batribalisme kozanga boyokani ya bapoliticien oyo opposition majorité au centre te na sika wa tosolola lokola bakongole oyo baza koagrese balingi kongo elimo yango moni tokosenga na bato nyonso tu balongola makambo wana totalaka makambo ya kongo na nsima ba FARDC parce que baobundela nde biso et il faut mboka na biso koma na kili Jaja Kimamba na monyo na maboko za na ba problème mais pour na mboka otelemaka toujours bui nino koloba na ba leader lokola yo ya komona yo pasi na nzoto na o marché pe olembite o matimu tukati oki koloba ni na bato o ba pona ko défendre salami na la tamboli na tambola pe minima ko c'est pas quelque chose d'exceptionnel on ba marche na salami un peu partout ebele batambola lokola yo te baza rapproche na population lokola yo te tango ba vidéo tambola bomona na ba marche musuku ko ko c'est musuku ah oui ça na politicien moko ta sala ko ka ba za ka likambo appel na ba conscience ya bato peut-être nous sommes ça l'engoté comme soit bé nous sommes au monde a été tant dans l'étranger nous ne devons pas entre nous déjà que ça la loko la tous voit pas le médor que soit disons tambola qui tout ça la qui était et nous c'est comme on est sur na ya bana miki na ya basi na miba na ba koko mission stotique à ma caniste mission par exemple oui pour soutenir pour transmettre l'énergie dans la femme et des gambo le dit vraiment ça na le baza na mutu ya minité pour na ngai nazo kotala opinion sur baza au monde baza belé na qui concerne mboko za toujours présent oui na kozala présent parce que tanga kayo poto mona kayo nazanga pe na misusu comme si na yeba ki pété ba bisenga te comme si za musika na bike ba kokotela bango te te naza tozoloba o tomona tozoloba na pe na bosembo naza na posa bisika tozali bisika tovandi toyeba que notre pays est en danger les ana motuya même si on va éviter le biso le monsieur za lo baya merci tant toza ko marché nakutani na surprise munene bao ngai Penge Fofana ava koma journaliste to mopanzi sango to présentateur ya émission naza aussi na parcours nanga na sala na vie nanga na teka na tambola me nakutani na o ngai bandeko o nga mona mboka Atibal force du progrès oyezo kambama na ngaliem na kati ya siège na bango bazui ngai na presse place na yo kuta penda retrouvaille o na lobi ke 10e mairie ekomi
Nangaliema. C'est-à-dire, force du progrès. Il y a 10e mairie. Bâtie siège. Nangaliema. Le col la télévision eza radio te. Bokomo na epenge Fofana. Namona mboka Atibal. O aza président penda balobi national. Il y a force du progrès. O amoni kena kosi. A démentir ango. Binomoko bolanda image. Balos de outil de la bataille. Mbana bataille. Fufu. Dit la baluba. Fufa semi. Fufa pembe. Na manyoko. Na bako. Nayengaliema na marche catholique. On va soutenir FARDC. Parce que c'est une bonne question à Kimia à qui va vous faire la Bible. C'est une bonne question à Kimia, même un dac on a au moins comme un boulot pour côté de la sentiment on l'a dit là-bas au début. Aussi que là quand les autres gagnent la porte. Et ça la passe sur aussi par la canne comme au fond la canne les autres aussi. Sentiment là yo kita on a commis que la presse va être ça m'a profondément Atibala Oluka. Salina Sai. Il est passé à Kibasa, Yaou, et bien. Ça, il n'y a pas d'histoire. De retour à Waken. Vous voyez une pena par là. Vous bâtonnez Moukeni, ma Koufadi. Nambaba, tu l'as placé. Mais il est passé à 2005-2006. L'engagement est tient en 2011. Azo a pena déposé candidature, on a une volonté de l'Union sociale. Maintenant, nous avons un vendredi. Même ça a toujours battu. Et là-bas, ils avaient un nombre de beaux pour ceux qui ont la table. Là-bas, ils ont la table. Mais pour le pouvoir, la génération, ils ont. Ils ont comment comprendre les gens. Notre travail doit s'enjuger. Voilà. Ils sont venus en bateau, ça au Bika. Oui, Bangote. Hypocrite. Pourtant, comme ça, il dépasse la yé. Je vous la photo est tiens, c'est qu'il y a le couloir. Pour ça, la photo à Nézali. Là, les scènes, nous avons tous envie qu'ils aient été ce qui dépasse au roi à l'église. Papa a tout film, moi, on a vu comment l'église a tué ailleurs. On a bien de petits gars. Non, oui, ils ont vendredi dans le salon. Ah, comme ça. Si vous avez des gens qui ont été so you monde beti ga pa bali wana kenye fofa is that bala za wana usaini kwa mona kina zaini kata lupango na ngali. Merci. Mbala moko pe epenge Fofana atikali babate na la celebino kaka avagu pour vendredi ba bengi singa na zonga wana parce que ça retrouvaille ya biso ba sien oh lelo après combat to se retrouver ba obatikali ba panzi sang obatikali ba gardien du temple obatikali ba kengeli obatikali ba guide tango na bimi na siège ya force du progrès ya ngaliemu de place na koshite koloba boy soki ya solo bozo sala ba parti politique tozo mona ba siège ya ba parti pona ko défendre mboka to ko défendre jeunesse fotoloba liloba moko soki penda solo Rwanda ezonyokola mboka na biso mais attaque pays laïque pourquoi pas journée moko koloba liloba moko bandana président de la République ti na basala nzambe ti na bakushi nyonso ti na bapanzi sango mais akokamwa eza nini marche pour soutenir FARDC gouverneur à ville à mon anité ministre de la communication à mon anité mais à quoi pour les carans à la télévision yango ozoyo quand même na kati ya foule bazoyemba epenge Fofana bazobelela ye ke tomonaka o na TV tomoni yo na miso ngai te me balobi oyo bamonaka pe eloko esepelisi nga banzembo oyo eyembami na marche oyo je pense que même place FARDC bazali esengo ezali yango na kosenga na John Connection
bapolo ya FRDC na bachapeau nango yo moto bandaki makambo esengeli otindela biso yango lisusu ebele. John Connection salela biso bapolo ya FRDC bachapeau ya FRDC de solution ebele pona minute na bomoko tokolonga mais na hypocrisie tokolonga te. Ngoyo za pasteur osengaka dîme to offrande parce que moko eza na kimia soki lelo bazwi Kinshasa est-ce que okende na église est-ce que okoteya melaka masanga tango ekobeta okomelaka masanga nalobi tango okobeta okomelaka masanga. Merci.